Nzambe na bomoi, nzambe na ngai o likambo pona ba comédien nzambe. O likambo pona ba comédien nzambe na bomoi to kotaka na 2025 bandeko na ngana ya somo to kota 2025 na ya moto to kota na 2025 na ya ngebu o biso boko to lobaka ya ngebu bandeko na nga. Kimotima mabe penza na kati ya ba comédien na biso ekomi nango ibele. Kande na lobaka toujours et encore ba comédien bazo bomanaka bango na bango. Ba comédien bandeko nanga au-delà ya kobomanaka bazo tielaka batu ba poison ko bwakelaka batu baninga mosusu maladi. Kande nge toye lelo na sango ya pasi toye na sango ya mawa pona bandeko mosusu o bayebi te banungu deja ezotambola ke na minute oyo basi babwakeli mama na biso epela maladi. Basi babwakeli ye deja mbasu. Bino moko bomona ki moto oyo bando pela na ba réseaux sociaux entre mama epela na ya Gabi ebela batu bakomi koloba te ke non kad après ko swana na ya Gabi nde ba ko bwakela mama na biso mbasu to eza ndenge nini bandeko nanga makambo eza ka ebele ka ne boyebi ngana linga kokota na ngana kisongi ya makasi penza te et surtout na koki jamais koya awa na loba te ke non mutu abwakela mama na biso epela malade eza mutu kingandi na za na tawana te nazala tawana te parce que nazalaki te bino bokoki ko kanisa ki eza mutu kingandi peut-être que eza mutu famille na bango peut-être eza mutu quartier na bango mosusu etambolaka bongo. Voilà la famille lelo toye na sango ya pasi toye na sango ya mawa kande tolobaka tambola na yo mokili omona makambo tambola na yo mokili omona ya somo tambola na yo mokili bandeko nanga omona ya pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire na ba nyonso ba célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino yango Étoile Nines TV na équipe na Mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Ba sincère condoléances na ba nyonso baza na moma ya matanga kande na lobaka toujours et encore que matanga tango yaka ebisaka mutu te ke non lelo nazo epa na bino lobi kuna na kokende kuna matanga lobaka te matanga ezalaka neti mupepe donc yango bandeko nanga ngana lobaka toujours et encore que vanité de vanité tout est vanité wana kutu bible ebisa biso mena ninga toujours kolobango na be émission pour que to yeba tie na se ya moi tozalaka bapaya ata nyonso kosala vanité de vanité lobi to après lobi kuna okukufa okotika nyonso yango Étoile Nines TV na équipe na Mobimba baye toujours et encore koya ko présenter ba sincère condoléances na ba famille o nyonso bazolela na ndenge moko ya malamu. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza Mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na ndenge moko kitoko na ndenge moko gu na ndenge moko bio bandeko nanga ba mapango koteka yango wana kande na lobaka toujours et encore ezalaka bien kosombaka lupango lelo nzamba koki kopambola yo na mwa quelque chose sombaka lupango sombaka ba mapango ata soki kosomba 5 ezaka ya yo moko l'essentiel oyebi ke naza na mwa bisika na nga kovanda lelo soki musali sili to soki nzambe a ye moko na kote na ye a décider autrement oyebi ke moi eloko pona bana nanga ezali ekozala malamu ba mapango eza na 750 y compris les documents tant lobaka bongo parce que batu mosusu batu na rabiso sko ba mikanda cadastre la famille mikanda nyonso
nakati. Donc na système moko il y a bien. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na makambo ya papa na biso yandi mosi. Ka ndenge nungu ezotambola sur les réseaux sociaux ebele ya bato baomituna eza ya solo papa yandi mosi akufi to eza ya lokuta to eza ndenge nini. Ka nde boyebi chez Étoile Inès TV eza place oto betaka masolo ya ba veri donc vérité nyonso na poisa. Awa penza lelo toye koyebisa bino vérité sur makambo oyo ezolobama sur les réseaux sociaux concernant liwa ya papa na biso yandi mosi soki akufito akufite. Mais avant na ya kokota na mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya suka. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoyi. Na pesi bambote na maman Lisi Pito ya balisi. Bambote nanga na mama Eugénie Zemanga. Bambote nanga na yemoko la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation du susu na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba mwana na Gavker bota ndenge olingi. Gavker azana ba solution ya makasi azana ba kisi ya makasi ya onyo setali hémorroïde interne tope externe ozana pota libumu oyesilaka te. Mukongo pasi, tension, obésité, bandeko nanga sukali, kolemba benga Gavker ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali. Ozana posa okonda benga Gavker. Bandeko nanga o etali bana o ezalaka oboti mwana ti 5 mwana zolo bakate benga Gavker bazana ba solution ya o nyonso etali ba poso na biso. Ozana problème ya nduta, ozana problème ya ba bouton, solution ya malamu pe ya makasi ezana Gavker na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Na Gavker azosungaka pe ba papa. Papa omoni kote na yo ko lemba mama komi ko yima mama komi koloba ebele bino moko boyebi basi soki papa azosala makambo bien te ezana basi mosusu bazaka na maîtrise te miso ekomi ka libanda. Benga Gavker asunga yo ozongela kibo papa na yo na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga ka ndenge na lobaki lelo toye awa pona koloba likambo ya papa na biso yandi mosi. Na bandi ebele ya batu bazana ba confusion ya makasi. Batu ebele baoye bate yandi mosi akufi to yandi mosi akufi te. Parce que déjà dimanche dimanche jour à Noël jour à Noël oui. Comédien na biso na kombo ya Yandi One atika kibiso. Tango atika kibiso ebele ya batu
babando kanisaka keno eza papa na biso Yandi Mosi e ko sala ke bato ebele basaleli ba émission o Yandi Mosi akufi Yandi Mosi akufi Yandi Mosi akufi Yandi Mosi akufi e koma ki pasi pe mawa bato ebele ba obenga mama Etoiline eske eza solo Yandi Mosi akufi mais to tali pe na ba page mosusu o Yandi Mosi akufi la famille kande na lobaka chez Etoiline Ines TV ezalaka vérité nde vérité la famille en tout cas biso toza bana nzambe moya to ya kokosa o ezate toza kutu na tawana te ya koya kokosa to ya kokosa pourquoi Yandi Mosi azana ye Yandi Mosi akufi te azana ye to yebi biso nyonso ke Yandi Mosi azalaka na problème ya motema yango esengaka Yandi Mosi asalaka ba voyage akendaka ba Afrique du Sud balandelaka problème na ye ya motema yango etungisaka papa na biso Yandi Mosi azalaka na docteur na ye na Afrique du Sud mais pour le moment la famille mutu oyo akufi eza comédien na biso Yandi Wan nde akufaki makambo ya Yandi Mosi oyo kokufa oyo eza liboso te ezalaki lisusu na ba série moko boye kaka biso bato ya internet bato ba réseaux sociaux ezalaki mbutu ya makasi oyo Yandi Mosi akufaki jusqu'à ce que Yandi Mosi ayaki kosala na vidéo pona ko rassurer bato ke akufi te la famille ngana lobaka toujours et encore que kolukela moninga liwa ezalaka bien te je sais que na ba réseaux sociaux oyo mutu na mutu azana besoin vidéo soko sali etambola ozana besoin visibilité mais soko yebi ke mutu akufi te yaka na ba émission pesa ba précision na ba information ozo pesa koya kokosa batu te keno Yandi Mosi akufi yo moko oyebi ata te keno Yandi Mosi akufi to akufi te oyebi na yo te mais olingi kaka oya kopanza nteke ezalaka bien te eza penza bien te bino bo sala ba émission koya na ba confirmation ke Yandi Mosi akufi botika bongo Yandi Mosi akufi na ete Yandi Mosi azana ye yango ezalaka toujours ya motu ya ngana konsiaka toujours bato moni soki ba makambo komi kotambola yo ozana yo na bomoi bien que ozobela mais ozana bomoi ya bato bazo yaka koloba keno okufi babiloko abongo basambelaka bavandaka kimia te yango na sengi na papa na biso Yandi Mosi de partout ozali place nyonso landaka Etoiline Ines TV eloko na osenga na yo papa Yandi Mosi ezake kota mabondeli babilo mosusu ebandaka bongo ti okomona ekomi kokende mabe famille ya papa na biso Yandi Mosi bakambo yo bovandela ngo kimia te je sais que na ba réseaux sociaux eza mwa pasi oyeba nani mutu abandaki nani mutu asukisaki boyeba te mais ekozala toujours ya motu ya en tant que famille bo soutenir pe ndeko na bino parce que diable akotaka ka na ba parole akotaka ka na ba makambo bongo monika diable akobi kokota bato ebele to mona kutu ata na ba théâtre moni mutu mususu sali théâtre moko boye akufi après quelques jours moni mutu wana pe akufi to mona yango soki to koti na ba makambo na biso ba théâtre ka ndenge basalaka na ba théâtre na bango kino babwakeli mbasu après quelques jours moni c'est sûr comédien wana azui basu moko eza réel alors yango ezalaka toujours ya mutu ya babilo mosusu ezalaka bien kosambela pona ngo surtout na ba fin ya ba ne bongo eza biloko kosambela en tout cas la famille pona bino obo yeba te Yandi Mosi akufi to akufi te na ye ko rassurer bino lisusu que papa na biso Yandi Mosi akufi te Yandi Mosi azana na bomoi makamnyon surtout ezotambola na ye bien que to yebi biso nyonso ke azara na problème ya santé tungisaka ye problème ya motema soki muto okola ezalaka na mwa bibela bela moko boye ezalaka c'est tout à fait normal na âge na ye wana c'est normal kudo monaka déjà mindele à l'âge de 45 ans mundele déjà azalaka na bakisi moko oya melaka bando melaka bakisi wana timukolo kokufa to monaka déjà biso bato mwindu nde tozalaka na temps wana te kenona kende hôpital ba cheke ngai soki na zabia tozalaka na temps wana te parce que tobangaka na biso kokufa tobangaka bakende kuna bamona maladi kingandi okomi kobanga maladi oyo soki bakanyinga kuna est-ce que na ko vivre mais mundele alandelaka donc pona minute o papa na biso Yandi Mosi azana problème ya motema yango alandelaka traitement na ye esalemaka na Afrique du Sud donc côté que non papa na biso Yandi Mosi akufi na ye te atikala pe kokufa te akokufa na ngonga na ye akokufa pe na tana ye eza bongo voilà la famille moi toli ka ndenge mama Etoiline Ines TV ayaka na mo batoli ya mike batoli ya kitoko la famille
bino moko boyebi lelo o to beta masolo eza déjà les 30 to kota déjà na année asika kalate bandeko eza na bato mosusu ba sambela po mona mwa eloko moko boye eza na bato mosusu basala ba projet pour na makambo moko boye na 2024 mais malheureusement esimba kité eza na bato mosusu ka bamoni projet na esimbi te o prière asambela ki pour na 2024 esimbi te to komi kokota na 2025 ba mosusu ba komi ko se décourager na ye ko yebisa yo ka ke non ko se décourager te mais tingama na Yesu continue ko sambela soki na 2024 ubando sambela 2 fois na journée au moni ke ba projet na yo ezokende liboso te na 2025 kota 3 fois la journée. Zambe otobelelaka. Azan zambe oyo alalaka te. Azan zambe oyo ayakata mutwa suka. Place o kutu bino botie makanisi na bino te. Place o kutu bino moko bolobi to lembi na biso to kende lisusu te to ko continue pete. Nde place oyo nzambe na biso ayaka. Alors ekozala toujours ya mutu ya zwata na yo bandaka ko sambela. Et aussi il faut qu'on travaille dur, qu'on bosse dur. Et ça n'a pas projet, mon sous ça que yo a besoin d'un mbongo. Oze la mbongo e uta likolo e yana mesa mbongo ko uta likolo te ko yana mesa te me e usenga na yo la mukaka tongo kendaka kolukaka mbongo. Avant o la mukaka tongo mbongo belela nanu mawanzambe yebisa nzambe ngolu na yo grâce na yo e accompagner ngai. Au moins na pe ba porte Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà, ba meilleur V na balandi nyonso penza étoile Ines TV. Toyeka ndenge toyaka bandeko nanga to kotane ya sika esengo to esengo na koki koloba esengo to kumisina nzambe ye moko tata na biso mobateli kandenga batela ka biso apesa ka biso pema toye ko kumisa ye lisusu 12 mois bandeko nanga c'est pas facile soki to zongi na ba 12 mois wana combien ya batu bakufi combien ya batu lelo o bazana maboko te bazana makolo te mais soki ngana yo toza bien to kota 2025 na makambo nyonso tout ça va eza pona ngolu ya nzambe yango toye kokumisa ye toye lisusu ko souhaiter bino ba meilleur ve la famille de partout au bolandaka biso na système ka ya tokos prière nanga ezaka keno mutu nyonso landaka étoile Ines TV mutu nyonso salela biso ba partage nzambe alola afongola ya minene pona vie na ye nzambe alola azala elongo na ye année ya 2025 to ya ko témoigner